toucher un garde républicain, c'est toucher les chefs de l'État. Voilà, je parle en tant qu'institution président de la République. Et puis, Moussala et garde républicain Zalaganini. Moussala et garde républicain Zagobate la chef de l'État, Kobate la bande koya chef de l'État. J'interpelle seulement le peuple congolais que batala scénario nini ezolekana na mboka na biso. Soki scénario oyo lo lenge ezolekana na mboka na biso, moi j'avais peur. Je m'attendais à ce que IDPS en tant que parti politique et parti au pouvoir, bakoka ko condamner ba acte nyonso vandalisme ou esalemaki. Mais jusque là il y avait un silence. Voilà, maintenant nous à travers chaîne Abisso. Merci pour la confiance et fidélité. Vous continuez toujours au Abisso. Vous vous abonnez massivement, vous aimez ma vidéo Abisso. Surtout vous partagez, on peut les Abisso qui toquent ma casse. Meilleur venez à ça va abonner Abisso. Yo non s'abonner à la chaîne Abisso. S'il vous plaît, abonnez à la Abino. Kende ka cliquer quand on rouge au monde, on va comme s'abonner pour ça Abino. Biso na Abino to signera contrat mo zara au ser Abino musala. Alors, ngande ko la Moïse King dans un essai moi kasi pena so to kutani susu de wa poste téléviseur na to beta susu masolo. Actualité pena ça pena makasi na ngambu ya ba politique. Les lobbies sont au monde qui va image réseaux circuler dans les réseaux sociaux. Ndeko Jean-Marc Kabunto comprendre to juste ces années. A pandi de peste, toi pandi de peste. Tout le monde a les policiers ou les gardes de Jean-Marc Kaboun, nan de Komoro pena la police républicaine, bana ko wela to éviter wela nini par rapport à ndé to yoka maso to mona pe wa vidéo bana ko circuler éviter so paradis cap pena ko zala wana na vite fait la biso image kan ndenge bana ko liga kuna ba banda ko wela munduki lelo to mbel bino pena moko ba lobeli pena ya politique malamu yeta to zana besoin na e aboela biso invitation te aya na lo mbangu pena to palola. Le Bengue Mona comme ya Cordo Floribea. D'habitude ce paradis capitaine de l'équipe warrior de Moïse qui n'a pas pris sur ma caméra. A pour ngabso de chanto bana maso na biso. Cordon Mbote. Mbote ndeko Moïse na pesi mbote na ba Kongomani nyonso na sengi bango ba s'abonner massivement parce que to yaka à chaque fois que bazala na posa na biso pona kolobela Maï Matali Mboka. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre le Maï Matali Mboka. On est partout dans le monde entier. Je vais prendre un plateau dans Bisso. Au Beta Pembe. Les réseaux sociaux sont en il n'y a pas longtemps, tout le monde a vu vidéo de Jean-Marc Kaboun, les policiers qui tambola anaye. Nan de konabiso la police moko ya mura banda ikondo mwana to éviter isolo wana yo tant que moi politique vena munde na mboka na biso olanda ki isolo wana oyokaki au juste banda ki ndengeni. Oui, en fait to talaki vidéo avec beaucoup d'attention mais tout ce que je peux dire d'abord ezaki mboka na biso RDC tozana président moko o babengi Félix Antoine Tshisekedi tozana vice-présidente ça c'est un. Mais ce qui s'est fait, Balobi, toucher un garde républicain, c'est toucher les chefs de l'État. Voilà, je parle en tant qu'institution président de la République. Et puis, Moussala et garde républicain Zalaganini. Moussala et garde républicain Zagobate la chef de l'État, Kobate la bande koya chef de l'État. Kobate la même bateau oyo chef de l'État bengi sakabauta kabili banda pekoya. Et puis okomona été na misala oyo garde républicain na salaka ezalaka ndenge nini. Soki par exemple mbaratake mboka na biso et que côté kuna la police akendaki to FRDC akendaki ba longaki te okomona garde républicaine il faut kende parce que zobate la etandi nyonso ya mboka. C'est comme ça que nous avons vu des choses déplorables. Parce que les choses déplorables, et outika kana ngambu oyo ezali ngambu ya président Aï, il y a UDPS babengi na kombo ya Jean-Marc Kaboun. C'est comme ça maintenant que eloko ane salemaki par violation parce que ce n'est pas son travail. Et puis na tour na bango pe ba garde républicaine, ils ont venu répliquer parce que en quelque sorte na neto moneli makambo elekanaki, c'est comme s'ils étaient venus pour se venger. Mais moi, je dirais quoi?
j'interpelle seulement le peuple congolais. Oui. Que batala scénario nini ezolekana na mboka na biso. Soki scénario oyo lo lenge ezolekana na mboka na biso, moi j'avais peur kobanga nange zalaki na nini parce que je me demandais est-ce que makambo ezosalema ezate eloko moko ezokende neti affrontement entre ba policiers na ba JR. Oui, oui. C'est comme ça que je commençais à me demander. Mais par après, j'ai compris tout simplement que ezali pena ba résultat ya maloba o eloba maki ke mboka eza ya kokufa. Mais pour aller plus loin, je dirais tout simplement par rapport à mon attendement, je m'attendais à ce que IDPS en tant que parti politique et parti au pouvoir, bakoka ko condamner ba acte nyonso vandalisme ou esalemaki. Mais jusque là il y avait un silence total. Silence total wana esalemi na ngambu nyonso. Mais biso ba congolais maintenant tozo mitala. Soki ke un responsable comme Jean-Marc Abound Oyazali, vice-premier président et Assemblée nationale, oui, azosala ba acte bongo ya kotobola ka ba pine ya batu o eza musala na ete musala ya ba roulage maintenant à côté ya biso ba congolais nini. Mais est-ce que juste tant qu'analyste politique mné na mboka na biso cordon Floribéa tant que zotala makambo anya so ndiko Jean-Marc Abounda zali ko sala na ebité so ko sali pena analyse tant que moyimbo ka pena ba biloko na nyonso azali ko sala ngo audace wana za ko zongo au juste par rapport à ni parce que biso nyonso yebi to mona ndiko Jean-Marc Abounda soki alobika likambo auta ko ba ki bande wa FCC ba onanger na mai makambo to mona ki yango pe bande ko kika ya binka rubi akota ki na boîte tindinga kimaka ti lelo akenda porter disparu exilé politique wana ezaki kokokisa maloba on de Jean-Marc Abounda asala auta ikoloba mais ce que lelo comment na lisusu ba acte ezali ko salma et pas ndiko na Jean-Marc Abounda lelo kutu na rappeler na bandeko vidéo mozo circuler ka lelo nde to fanzi buye ba to tinda on pa ndiko na biso HM en direct à Belgique kuna mon boss HM pour des chapeaux na pendant à Canada kuna ba kei ba mama ba ko lela sous signe de Jean-Marc Abounda démissionner mais il était analyste politique na mboka na biso otana makamwana nyonso analyse ni ko ko sala série. Oui, d'ailleurs d'abord na PCA ba félicitations mingi na acte wana ya ko démissionner parce que à rejoindre Canabiso pour biso to démissionner qui na union sacrée ba traiter biso ba très ba benga biso ba kombo nyonso mais to lobaka yango c'était juste une prophétie. Il y a aux jours à venir, les Congolais comprendront eux-mêmes comment la manière de notre pays est autambolée là, et puis se prendre en charge Bango Moko. D'abord, en politique, tout ce que je peux dire, la clé de la politique est basée sur la connaissance du soi. Jean-Marc Abounda, c'est quelqu'un qui se connaît, et puis Ayebi Eloko Nini Oyasali. Moi, je ne vais pas plus me baser sur ces points-là. Parce que Mboka Nabiso ezana posa ya babiloko wanate. Parce qu'aujourd'hui, a démissionné en tant que vice-président, il y a Assemblée nationale, mais l'Obi Togolanda a démissionné dans la partie IDPS. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Parce que Erna Lobaga que non, Tokokoma 2023 te batu ebele ba grande tête ya UDPS ba kolongwa na IDPS batu bandima kingate. C'est comme ça que nous sommes en train de voir les choses. Mais maintenant moi je me demande quoi. Le peuple congolais bazana posa ya nini et puis biloko nyonso bazo sala wana ba théâtre nyonso wana ezo profiter nanani. Parce que congolais azo souffrir au lieu ya go sala ba dégâts ko sala ba cinéma ba théâtre, il faut quand même qu'on trouve ba solution na ba difficulté au peuple congolais azanango. C'est vrai aujourd'hui ba maman ba koki kolela mais ba maman oyo bazolela vie na bango ezandenge nini. On n'a pas de homme de vieillard. Tous en a ba homme de vieillard té. Ba maman na après un temps ba kokoma ba koko. Ceux ba komi ba koko comment est-ce qu'ils seront encadrés? C'est le pays qui est en faillite. Mais nous voulons à ce que Bakokako Sala Makambu Oyo profiter na biso ba Congolais. Mais jusque là il n'y a pas des actions qui profitent aux Congolais. Jusque là aucune action où ils ont profité na ba Congolais. C'est là où moi je me plains. Parce qu'aujourd'hui il y aura des gens qui soutiennent Jean-Marc Abounda.
il y a aussi qui ne soutiennent pas Jean-Marc Aboun. Mais moi, je me demande, Mboka na biso jusqu'à quand okokende kaka na ba soutien na ba politicien, soutien na ba politicien, soutien na ba politicien, mais nani ko soutenir peuple congolais. C'est ce qu'il faut se demander. Est-ce que peuple congolais va soutenir yé? Nani azo soutenir peuple congolais? Makambo nyonso ezo salema c'est pour des intérêts personnels. Ce n'est pas pour les intérêts du pays. Parce que si Jean-Marc Aboun a démissionné, c'est parce qu'il s'est senti lésé. Mais combien de fois le peuple congolais sont lésés? Dossier RAM. Congolais a lésé. Dossier à colia, suffisance kaka ya colia. Aza lésé. Ba policier oyo babande ko landa mot d'ordre ya Jean-Marc Aboun. Baza lésé na ba salaire na bango jusque là. Bazala na ration té. Mais ce sont des gens qui ont battu la autorité. Mais moi, je suis en train de me demander où allons-nous? Où allons-nous avec ces régimes? Où allons-nous avec le politicien? Où allons-nous avec notre pays? Le Congo, c'est un très bon pays. Oyoke, Mboka Nabiso, Ezala Teke, et comme Mboka Moko, il y a chance loko pamba. Au côté lelo, après un temps, tu vas t'enrichir. Après avoir s'enrichi, au sali parti politique nayo. Et ce sont les Congolais pauvres que tu vas donner de 5 000 ou 3 000. Balati polo nayo, paromi kobete la oma boko. Mais si maya kobete la oma boko, ogomona ke misala ezalité. Je suis vraiment très déçu. Erna les gars, na ba média bo ekoloba, toloba rango par sentimenté, toloba par ba play. Basuyer ya motema na biso etangaka à chaque fois auto fandaka tozo raisonner lito ba congolais basalaki po kabila kende lito yo makambo nyonso ba congolais ba réfléchissaka pona beau pays na biso et ça les makatiti lelo. Et nous allons de discours en discours, nous allons de promesses en promesses, nous allons des slogans en slogans et à la fin nous ne bénéficions de rien. Merci beaucoup, peuple so bénéficiaire de l'autorité. On a pena maloba boti ko la na cordon fleuri bi atozana na bonga na plateau na biso aza pena moyimboka. Oyo na tango nyonso tozana na bosenga na epona makambo etali politique tozora aimé na kotika bande nyonso boko landa biso partout dans le monde entier. Ba mikana ko tala vidéo ndenge nini ba mama ba kolela. Na bité bazo lela nini. Ta mususu ba se retrouvera pendant que le président Jean-Marc Aboun Dazaki wana ngwende na ya vice-président de l'Assemblée nationale, babanda kozomwa de quoi coller sabana na bango, mais awa uti ko démissionner ba mama ba kotala boto wana kozwa lisusu wapi. Paradis capitaine de l'équipe, Paradis Boluka, tira biso vidéo wana et après tokozonga na sima. Toro baka masolo na biso na cordon Floribert. Paradis Capo à vous l'antenne. L'honorable Jean-Marc Aboun vient de démissionner. Il y a énormément du désordre ici au niveau de sa résidence. Vous voyez, donc c'est toute une population qui est en train de pleurnicher ici. Il y a vraiment les gens qui veulent maintenant, comme vous voyez la dame, elle pleure, la dame pleure, les décisions sont tombées. Donc il y a ici pas mal d'émotions, ici. L'honorable Jean-Marc Aboun vient de démissionner, donc vous le voyez. Donc il y a ici tellement d'émotions, parce que les décisions sont tombées. Vidéo wana Paradis capitaine de l'équipe auti ko tchela bino pena wana ezali ko pesa passe to moni ba mama ko mi bamba na mabele ba ko lela kana éviter to zongina na cordon Floribert cordon auti ko landa nga elongo vidéo wana ba ndeko ba so ba ko tala biso partout dans le monde entier ko mona ba mama ba ko koya na mabele ba ko lela na éviter et ça passe et ko sala bango ko mona place ba ne ko zo mbongo merveille ya bana mwali pa bana seconde ko jamwa kabunda auti ko démissionner parce que on a temu tezali ko sala ke ba mama ba lela bongo omoni difficulté pe problème ya mboka na biso ezaki espoir ya mboka to pesa kango ba individu. C'est un problème très grave à ne pas encourager. Les gens ou les Congolais doivent pleurer pour l'évolution de notre pays et non pour l'évolution d'un individu où il va s'enrichir à zopeso ba miette. Nous ne sommes pas des chiens ou que muto lié azui miku wa bwakelio. Mais tellement que mesana kozwa miku wa ba miette wana, il faut talaka ozwa kaka miku wa non. Biloko wana, ce sont des choses que nous déplorons.
Raison pour laquelle vous verrez qu'un politicien à côté aux affaires pendant un temps, il va devenir un millionnaire pour que les gens le suivent derrière. Mais en réalité, ce sont des égoïstes. Les politiciens sont égoïstes. Je ne sais pas, Nami, tout la question. Est-ce que les politiciens moutounions sont qui bien? Après ce qui a commis na poste, au moni logo la changé mon thème. Est-ce que dans l'Assemblée nationale, na Sénat, soit ba côté nyonso wana bazalaka na ba mitema mususu ba chaka en réserve afin que ceux qui muto akomi wana bala tse mutema wana ou bien zaka kamakambo biso toyebi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut jamais tolérer dans un grand pays comme la République démocratique du Congo biso ba congolais tous à la prise en otage. On ne peut pas nous rendre des esclaves. Biso tolingi tozala esclave ya batute. Tolingi te tozala esclave ya ba politicien. Tolingi ndemboka na biso mutu nyonso azala autonome. Ba pesa biso ba misala. Ba industrialiser mboka na biso afin que biso ba jeune oyo tozali lelo, afin que ba mama oyo bazali wana bazala autonome, bazala indépendant. Parce que quand on parle de la corruption c'est quoi? La corruption c'est quand tu donnes un polo pour quelqu'un pour voter. La corruption c'est quand tu donnes 5 000 ou 6 000 francs à quelqu'un pour ça la nini abetelo maboko. Mais biso, pourquoi est-ce qu'il faut tous à la peuple moko corrompu? On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Et ceux qui tozo continuer à tolérer makambu oyo. À un certain moment, bana oyo tozo bota tokoza la ba esclave. Tout simplement pour dire que il y a des flamands noirs. Tous en indépendance, c'est comme si on n'est pas un peuple indépendant. C'est comme si on est dépendant. C'est pas comme si. Ce qui est vrai, c'est qu'on est dépendant de politiciens jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous continuons avec ce système, êtes-vous sûr que non? Les politiciens vont changer ma cam. Non. Baoluka va changer ma cambouté. Baoluka va traiter bisoka de telle manière que non. Bisoto se retrouver te potos à la bamingamba na bango. Peuple congolais téléma. Peuple congolais zala capable atteindre les ali, zala quand même déterminé na combat oyo tozo sala ya ko libérer mboka. Parce que jusque là le pays est en otage, le pays est sous l'occupation politique. Pour comprendre le terme qu'on a appliqué, dans le pays est sous l'occupation politique. Pas des individus. Non, occupation politique. On comprend. Or, la politique de notre pays, c'est la politique machiavélique. Et la politique machiavélique, c'est la politique des diables. Ce qu'on y a en otage. Et nous ne voulons pas de ça. Nous sommes les enfants dignes de ce pays et nous voulons que c'est notre pays et qu'on ait sa biso ba bénéfice nango. Congo est à l'ogo la mbouma, ballonné la biso et pas maman Congo, ndenge les patriotes à l'obaga partir à Canada. Mais biso siko bana, il faut to lia biloko oyo Congo et ça la nini ba richesse nyonso oyo Congo et posséda kapona biso. Maintenant mingi wana bongo penezali. Place tu tiens mon point na imsam quoi lelo na évité cordon fleuri bien so pesa numéro na on téléphone bandi ko wala na biso partout dans le monde entier vous appelle na poste repesa makanisi na bango par rapport à mamnyo so ti ko na biso tout à l'heure awa bandi ko bolanda biso so ki vous pesa mon numéro. Oui na repesa numéro à téléphone mais na ligne na interpeller loko moko l'autre fois on a fait une émission to pesa ba numéro de téléphone on a eu beaucoup de menaces. Les gens doivent le savoir que si nous biso batu bozo monawa tous à la riche te ezaka kaketolinga ko bete la batu oyo to mona kama bokote. C'est comme ça que nous avons choisi de vivre notre vie. Ce n'est pas parce que on va donner un numéro pour muto benganga oyo lobaki boye okomona parce que ce sont des choses qui se font. Mais au moins je donne mon numéro pour na batu nyonso oyo balingi Congo, tout le monde qui veut contribuer na ba idée otozalaka nango parce que ce n'est pas dit que ndenge to les gars na ba média qu'on est plus meilleur que bao batala kabiso. Il y a des gens qui sont très intelligents et meilleurs que nous mais batala kabiso na musika et ils peuvent aussi contribuer. Mon numéro c'est plus 243 99 46 47 997
plus 243 99 46 47 997. Merci beaucoup Cordon Floride pour une invitation merci. Le bac il est entre vous autres embelleté. Vous avez embellé pour l'Andabi partout dans le monde entier. Vous vendez qui vous disposez de temps pour l'Andabi so boyo kanini auto bo nsira bino na mkwalelo bino mo boyo ki ba politique wo bolanda biso ba konzambo ka wo botala biso. S'il vous plaît na bolingo totalement parce que biso peuple mutu to votera bino. Tant que tout le monde a salé pour le peuple et au sala peuple makas 2023 pays en kalaté tous poussent na malé mais élection aux la peine en boka na biso awa est-ce que population au bino boko nyokola ba ko zali sous courage à voter bino alors ba politicien na biso en boka na biso tous ont conscience peuple tous ont conscience biso tozali kawana batu tosala musala tozali bapanzisango na tango nyonso oyo actualité senga biso toyaka kawana topesa compte rani na peuple oyo balanda biso pona bayeba nini ezali koleka na mboka. Merci beaucoup na paradis boluka kuna nsima caméra capitaine na ba warrior nyonso ya Moïse Kini ou de chapeau na opena pona musala ozali kosalela biso tango nyonso. Merci beaucoup na bino nyonso ozwaki libako kolanda biso ngane ko na bino Moïse Kini nazangi na sengo makasa ko présenter bino nso mko alelo na ebiki ce qui est sur le koya azongi lelo te azongi lobité to kokuta na lisusu na mikolo ezali koya ba numéro na biso ezaka affiché wana bobenga biso pona ba remarque na bino bobenga biso pona ba suggestion na bino surtout bo manquete bo partager ba vidéo na biso bo commenter yango et puis bo s'abonner bino na bo s'abonner. Merci beaucoup na bandi konya so soutenir ngai vous allez belé pour un attendre bino penezalité bo continuer à osala pour ngande kona bino Moïse Kini to kota na mikolo ezali koya. Au revoir.